Obi ba condamnation. Condamné à mort. Condamné à mort. J'ai posé la question hier. Ce procès-là, c'est pour quelle finalité? Parce que, Namboka na biso comme ka tobandi procès, tobandi zela bozomona, batu nyonso batikali bazotal après la linang. Mwanga chucho le bamakalisu. Na kanda bandeko na biso batikali ba bande mabwe. Ba Rwanda ba awawa, ba shobe beshe. Ba Rwanda ba a to batila ba Rwanda. Ndeto za bana ba Rwanda bele. Mais bino ka kuluna Congolais yo soda loko simba mundu kika pona biso biso ba kuluna ba Rwanda ba peta bino ba mbuma bokufa ba kape yango ete kama na Kinshasa bo sa le loko tu ka biso o bouclage na quartier o nini do. Condamnation. Condamné à mort. Condamné à mort. J'ai posé la question hier. Ce procès-là, c'est pour quelle finalité? Parce que, Namboka na biso comme ka tobandi procès, tobandi zela bozomona, batu nyonso batikali bazotal après la linang. Mwanga chucho le bamakalisu. Toyeli ata suite ya mwanga chucho. Un jour to se retrouver yekaka toleni e Liban. Ndenge nazomona bazola kisa garçon moko wana ke oya maka patron na ye chauffeur wana bakondana ye à mort ye wana komi Liban. C'est comme ça, il y a une complicité terrible à tous les niveaux. Complicité. Tala ndenge bazokende kobimisa bato na grâce présidentielle. Bazo piéger dès que bamoni acte ya chef de l'état bazo bakombo batondisi tondisi tondisi. Personne d'autre ne viendra kobongisa mboka na biso. Nenge bozomona lokola théâtre là. Mettez-vous à la place ya ba famille o babungisa bato. Quand ce gaillard se met, namoni même général Kasongo yemo kwa zokam. Depuis abimi prison, il dit combien de motos? Ebele. Combien? 150. Général yemo kwa kam. Ah! Combien de motos? Na 150 motos, ceux qui te salent analyse. Nabawewa nenge balinga ko piquer. Vous savez il a tué combien de personnes? Ce monsieur là. Na 150 motos oya sa yibi. Boyebi asa bomi batu combien? Et les familles à Batouana baboma boma bazo kuta bibembe misusu bazo mona bibembe parce que bakunda. Vous mettez à leur place, il y a que bazo la procès wana bazo seka. Bazo sepela. Même la condamnation, j'ai posé la question. Bango, babimisaka bango na la grâce présidentielle. Basala ka sogine, vous sentez qu'il y a une complicité, les autres qui na ba konziabo na ba tubo ainsi de suite. Ce pays bisomon connaît ba tout okobongisa yango. Il n'y aura pas d'autres personnes. Batu misusu te bakoya kobongisa. Et les gens que vous tuez pour Nabatuba René, j'ai vu beaucoup de vidéos. Tous ces gars là, bazaka ba patron, na ba bar bazo yemba bango, na ba musicien bazo yemba ba. Donc ba patron, oyebite mutu azwa kambongo wapi. Bye.
Le jour où on mboka na biso tokoyeba que ce que moni mutu na mbongo il faut benga nanu bato tu na mutu asala kanini mbongo oyo azwaka wapi kuna tozuba nini mususu ake abali mwana abato ake na ya bomiye ati c'est pas possible et biso tozo seka c'est normal. Plus de 150 motos. Il a tué combien de... Il y a des électeurs, bino ba candidat, il y a des électeurs na biso. Personne qui en parle, personne qui révèle ça. Mais mettez-vous à la place de ces familles-là qui ont perdu les leurs. Anakanda bandeko na biso bakino baele bandema boye barwande baya awawa bashobe péché barwande baya a to batila barwande ndeto za a bana barwande belé mais bino ka kuluna kongole yo soda loko simba mundu kika pona biso bakuluna barwande ba peta bino bambuma bokufa bakape yango eteka mana kishasa bosa lelo kokini kabiso o bukage na quartier o nini bo ngai naza fatigué nini te kande ndeko na ngalu tuliaka na machette sa machette to biaki baba yanke soit biso moni biso bo ondima te baba yanke na soto yebo bande mabo osima poani boulot ça te olia na biso photo tele mato choqué so choki et simité et senga to potola potozwa potolia barete kama na ba combien yo te kaza po zongo mo kusi ah président un instant président Fati papa yo kana biso kala no makamba ba on peut ce message pas nani ya président Fati arrêtez ça message mokonzi président Fati un instant bande kuna biso ba te ka barin banini biso neto saboy te ka karenti biso kuluna apakisa kuluna eloko mususu yake to bate bamisala ngo batu po bazo yaka baswahili oto baluba olobi nini bamisala ngo poto zwa e yaka baswahili oto baluba ba onde bapesa ba misala ka bangoko yango pesa mo kanda bosi babiso bayandi basoni banani baza misala te bapapa basa lokwanga na tanga te soko zwata moyo 25 na bas de l'école na zwata mo matiki moko boyo esalanga bien seke batu baswaka mbongo ba o batanga seke botika biso bokanga biso te botika biso te sa nyonso boka na pasi asa na poto pe na boyo na poto lokwanga na koza fazer jamais seke mboka ya bien te mboka etambola mate po na mboka etambola bien opesa biso nde ba ordre bien bosala biso ba misala to yata na peni mo bo to betio fele to lembo to yata place mo bo to komola ka ba point bino bozo ka ba papa mikolo c'est que biso botika biso to sala ka bongo to pexer zu na te na Congo to na nda mwana ba bunga ba papa bo futa ba ngoni tete boto la ka ba ngo to vie to vivre siko bo ba nyo ngo na no ka ba bongo wana ba papa ngo yango biso ne to boto la ba ngo to vie to vivre ba mama so ki ba limite boto la ba ngo te bapesa biso misala bapesa fazer ata publicité mabo bofanda elesa biso tosala kamwelo mombe biso baba ndeko te bamama te makasi na nsomi kama c'est là non message in olobi to sola malene olobi message non pour ba lino ba fazer boti ba fazer abase la biso pototika ba mabe potosala kani mabe ba mabe oto esala faut que biso atamo eloko moko botebi te o compagnie mo boso ye o travailler tango aussi ça exactement $10 wana tango ofanda okoso mama likaya 1000 francs mo whisky o wana po biso mesana nde na swagi wana lete sombela kabisa lamba te biso moko na makasi na biso poto sala ka te ba maniema bakoma pena nde ba mombu na biso ba papa o bate o balinga ka biso te ba finga ka biso bango nde ba windi o to venga na ba quartier
bawindi baéclaireur banani bino bosi policier soda botie na mboka ebele makambo barin botala te baya bakufa na baeste baleve batu bamama bapapa bana botala te bacriminel kutu asima minduki danga mutu nasimi machete tiela biso kaka eloko moko boye ata compagnie moko boye tous les kinois oyo ayebi aye apokta te lo na ye azwi mbongo wande place ava kaka boye tosala ya mabe papa pati nga nasinga kaka nga na faze nga nasala kaka soutien na bino papa tala kaka bana na bino bani toviva libanda tobongama biso moko tosomba biloko biso moko soutenir biso bana yo toza misala te soutenir bana yo papa tala kaka mboka ngo nde esala bateka bayandema biso bara biso tosala mabe mpo mabe esila yaka yo moko nde posisa mabe wana tala bana onde basufi to bafaze tala bandeko te bakoselaka biso nde bayake toboma na biso na Congo na biso tolingi mabe te ma tolingi suta na bino bakonza mboka otina mpe bakama barin banini napesika konza mboka mbote bani mpe suta bafaze yo oteka barin kozwa combien eske yo koboma mama moko boye po otekaka barin okuta no nanani yango asombaka barin eza bakopi na bango basalaka bayebani bango na bango nde basalaka te kangelanga autant pozwa boye biso tozalaki kotambola tozalaki miyibi me na bandako ya bato moto ayela biso ide wana eza ye mbala suka tosalaki donc eza kaka na mois de juin oyo yo jouaki role nini nga ajouaki role nazalaki na kiti ya liboso oyo azalaki na volant epuis tozwi mwana mwa mwasi amati amati fi tovandaki na ye fi yango aleki liboso nga nakomi na nsima nde tokangi fi wana kati tobimisi ye biloko nyonso azalaki nango na mbongo apesi biso na code ya mpesa na ye tobimisi mbongo totikaki ye na poids lourd fi oyo bozalaki na ye na nsima oyo ayaki liboso azali awa azali awa te aza fi moko boye so otali meme na bapv na biso komone noela mais depuis bakangai biso azwi fuite oyo aza na balox komo na ye nani ye kombo na ye mala ajoua role nini na opération na bino ajoua meme role na biso nyonso ye asalaka nini ye ezalaka soki antoni aza te ye nde akosala role ya antoni role nini antoni asalaka role mpo bango baza mwa masi mpona kobenda mwana mwasi donc mbala soki osalaka opération na antoni oyo abetaki mwana mwasi eza quand eza na début ya juin début ya mois juin oui ok oyo alandi na basuki oyo alandi na basuki tosalaki mpe na ye quelques coups et puis akataki abandaki komasuka bosalaki coup banda bobi na prison banda bobi na prison ezalaki mois passé avant juin mois de mai ajouaki role nini même role kaka na wantoni bongo oyo bango baza bareselere mosala yango ezali nini bango basombaka batelefone ntango bino bobotolaka na bavoiture oui bango banani bango mibale bongo oyo asuka ajouaka role nini oyo asuka ye babengaka bango bapianere mosala na ye nini mosala na ye bakonzi baministre neti papa juge ndenge oza wana soki osali croisement na ye telefone na yo ifo ekomepa na ye sikoyo na cadre ya opération oyo ndenge bosalaka baassociation na bino groupe na bino oyo bosalaka mpona kobotola to biloko ye ajouaka role ajouaka role moko te ye atambola na biso te ye ere bakangi ngai tellement baenquêteur ya pecrime bayebi ye akomela yanga message ki aza na mposa tokutana ere akomi message bango bamoni ye bayebi ye nde bayesinga benga ye tokanga ye yango bakangaki ye est-ce que ozo reconnaître ke ntango osambaki epa opj otangaki nkombo ya eliane olobaki ke eliane nde ayedaka bino ntango bosalaka baopération enlèvement mpona koatire bana basi na kati ya motuka ye avandi na nsima
tango hotel sa taxi amoni moi c'est bien va na sima facilement moi ça okota motuka oui osala opération combien de fois na Eliane nalobaki yango ya solo me naposelaki Eliane makambo bango nyonso batelemi ya bayebi ke tosalaka makambo totikala osala yango na mwana bato te nazalaki na baproblème na ye yango tokoselaki ye makambo ozalaki na problème nini yo na ye tozalaki na problème na ye tosalaki na ye badébat na place wana na nganda wana na bar na bandal place mala te kaka tosalaki na ye mwa débat amankanga respect nde natikala na problème wana na motu yango wana nakotaki na makambo na biso nde lelo tellement nagiraki ke naoloba vérité yango wana soki tokufa na baproblème na biso ye ayebi makambo te. Oui, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, est-ce que Big Boy dans quel contexte les deux qu'il considère comme receleurs ont été appréhendés? Il y a bien le tribunal. Baomi balé wana o bengi ba receleur. Bakangaki bango ndenge. Abengaki bango ba téléphone. En fait nabengaki nde ye na yebi ete nabengaki ye sikoyo nde moto aye na ye il paraît ke azalaki na mbongo te ye azalaki na mbongo ayaki na ye mpazwa mbongo mpa na ye nde bakangi bango yo oyebi ete mpo na nini olobi ke azali receleur mais mpo bayaki bango mibale bayaki na kope ya téléphone. Monsieur le Président, membre de la composition, le jour de l'arrestation, c'était le jour où ils avaient convenu d'opérer cette nuit-là ensemble. Et les rendez-vous avaient été fixés au niveau de Béni le gouverneur. Béni le visionnaire. C'est sur base de ça qu'ils ont été appréhendés. Est-ce que vous pouvez confirmer ma procureur à lobby? Ils ont l'okuta. Banqueteur bakamaki biso bazawana moko yana mokote tuna ye ayebi eloko bakangela ye bango tobenga ye bango po baya kosomba tele. Que Big Boy est en train de déclarer. C'est un manipulateur. Et vous constaterez que il revient sur ces déclarations prétendant qu'il avait été agressé ou je ne sais quoi. J'ai ici, Monsieur le Président, son enregistrement, la vidéo qu'il venait de négocier pendant que nous étions en pause. Disant que il aurait été menacé par ses complices, par ses amis, que il n'avait rien, n'a continué à dire la vérité puisqu'il subira les mêmes sorts. C'est ainsi qu'il voudrait à ce que les autres passent avant et reviennent sur toutes leurs déclarations pour que lui prenne la parole en dernier et pour confirmer les déclarations des autres. Je mets à la disposition de votre tribunal les dits enregistrements et que votre tribunal nous permette de poser des questions directes au prévenu Big Boy. Si votre tribunal le permet, je peux mettre à votre disposition l'enregistrement en question. Autorisé. Oh papa, Avec lui, le jour où je l'ai connu à Bandal, grâce à ma connaissance. Et après, je l'ai revu le jour où on m'a arrêté. C'est le jour où je l'ai revu. Avant ça, après ça, je ne l'ai plus jamais vu. Comparez le prévenu Ngala, nos mamans. Christian, à la barre. Il faut consigner, il faut faire ça mon solo. Il faut faire ça mon solo. Il faut faire consignation. Pose la parole. Ce qui est aux anangotés, mibeko ya mboka ezali ko permettre yote ozo ya maloba. Vous voulez consigner? Oui, non.
chef, j'ai 10 $ ici. C'est Kunga Mabaya Benjamin. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village de Mbili, El Commandante, le maréchal Leng Congo. Eliana Lebeni parmi bateau basala kabongo kidnapping, phénomène kidnapping awa na Kinshasa. Bandeko balandi boye malam na vidéo ya mokolo molelo. En tout cas, bozala très attentif pour na koyoka nini tokoloba na vidéo oyo. On sait déjà que azafi moko to moni ba image circuler longo na bandeko mususu bozo mona bilili wana, donc baza tout un réseau on va dire. Alors fi oyo to juer pourquoi? Parce que aza a mona facile selon les informations, et est-ce que est vrai que aza vraiment mona facile, donc to confirmer information que aza mona facile, aza maquilleuse, aza entrepreneuse, aza influenceuse neto lo bara en fait. Alors na ndenge le but que aza mona facile, il faut comprendre une chose à savoir, c'est que aza parmi bato to bien kabon ba étudiant ya diaspora, ce qui veut dire que ba ya ka classe tang balingi, ba ya ka classe ceux qui balingi en fait. Donc ba ya ka classe par exemple ceux qui ba moni que interrogation dans la fac ba yi, ceux qui ba moni que examen dans la fac de ba yi, donc ba tanga kana bango te et quoi na bango ceux qui ba yi, donc mingi to na isika mo benga kinga kati ba vanda ka mingi kuna ko sa ba tapage ba makam na bango et tout consultant to lo ba ki ba tanga na bango na efficacité, parce que information oyo ezoto mandenge mo kama be du genre ko lo ba ki ba na efficace ba za ka boina bo et force wana plutôt makambo wana nyonso ezonga kaka na komba efficace ezoko nuire réputation ya bana efficace, parce que yana ba élément moko ba salaka ba makambo ya mabe. Mais il faut savoir que na efficace plutôt eza école de formation en fait, école des stars, ils ont formé beaucoup plus ba journalistes, ils ont formé ba 4e minene l'autre kotanga basi belo ba bina efficace quand ba sa fierté ya mboka Congo tokotanga madame Rachel Kitita wa zabongo journaliste monene na mboko tokotanga madame Colette Chomba wa zabongo député na mboka obango nyonso ba bina efficace, hormis batu mususu tsoto ziba mba tokotanga ba Patrick Muyaya ba utana ba efficace. Et tant to moni photo na toi to moni pe réaction soit disant noko naye Kebano azabongo footballeur le plus connu, azapé célèbre en fait, à sa réaction pour dire que ceux qui ezabongo esengeli que azala juger le kola mutu nyonso yango tozo mona ke ba information ba fake news ezobima tellement ebelé ne to kolanda dernièrement ba ju photo ya mama ya bato atima loba mabe pona ko baby sa réputation ya mama wana bazui maloba ya mabe bakomi ko panza alors que mama batu aza innocente bakoloba ke mama oyo alambaka bana batu o mama asalaka boy, or que mama oyo kutu ayebi na ye ata makambo wana te. En tout cas totikala toujours vigilant, parce que makambo mabe ekomi mingi na Kinshasa. Merci na kolanda bilili eye, en tout cas ebo hésiter à partager yango pe na ko s'abonner juste pour na ko encourager biso to kutani bongo à la prochaine.